Labino, merci pour votre belle bosse, télévision Labino pour la folinga, la journal, il y a peuple, merci. La fidélité, peu confiance, vous allez la journal, la bibliothèque Congola, journal au prononcé de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comment qui lundi dans Luanda, capitale Angola, pour participer au 17e sommet, il y a affaire États-Unis, Afrique 2025. Mais avant, ayambaki liboso ba chef ya ba confession religieuse ya syncope ya ECC oyo bayaki pona ko présenter ye primeur ya ba résolution ya mosala na bango tebeta bango lisolo ya premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka pour qui a participé qui l'ouverture pour clôture ya sommet sous le plan Mathéus Global Weekend et qui coule en Rome na Italie héritier Mapine Mataka na compte Ngala. Sommet sur le plan Matei Global Gateway et Fungwamaki Weekend de l'Ekina Villa Doria Panfiji Kunana Rome Bokutani Oya au niveau ezalaki co-président la première ministre italienne Giorgia Meloni pe présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen bango ba connaîtra qui participation ba dirigeants africains et belé pe amokili. Thème développé plan Matei pour l'Afrique Global Gateway, effort commun et longona continent africain pour notre Tonga Afrique, paix prospère et Zalabongo fondé na croissance inclusive et développement moko durable. République démocratique du Congo ezala qui représentait na premier ministre Judith Suminwa, oyo azala qui accompagné na ministre ya tourisme Didier Mpambia Musanga, pe ministre ya communication pe média Patrick Mouyaya. Na luminaire premier ministre Akenda Kimbala moko kotalisa engagement ya RDC pour na projet oyo corridor ya lobito Judith Suminwa ya lobi partenariat USA Union européenne na cadre ya Global Gateway. République démocratique du Congo a s'intéressé mingi na ba initiative lokola plan Matei oyo esengeli permettre ko tombo la ba projet connexe oyo ezali essentiel pour na développement na ngambo mosusu gouvernement ya RDC atalisi ko associer développement ya corridor lobito na ba projet mosusu lokola ba projet éducation ya formation professionnelle pe ya population projet hydroélectrique pe bongo na bongo bosimba ke kaka na Rome sommet oyo global et se clôturera qui vendredi et l'équipe na Italie ba dirigeants européens pe africains ba se séparer qui na note moko espoir na ba conclusion nyonso oyo ezwamaki pour na accord premier ministre ya RDC a talisaki ba initiative ou ya projet corridor lobito ezali profitable pour la population d'abord bosimba ke ba personnalité ya ndenge na ndenge ba assistaki na cérémonie ya clôture oyo entre autres vice-président ya Tanzanie Philippe Mpango, ministre des affaires étrangères ya Angola Tete Antonio, directrice exécutive ya FMI Kristalina Georgia, pe président ya groupe ya Banque mondiale, Ajay Banga, pe président ya BAD, Akiwumi Adesina. Ministre ya Finance Doudou Fwamba a président qui mokola samedi 21 juin na centre financier ya Kinshasa cérémonie ya signature ya accord ya financement entre République démocratique du Congo na Banque mondiale. Dombene Longwanza qui se passe na compte info lingala héritier Mapindemi a fait une commentaire. J'allais terminer mon mot, mais pourquoi terminer sans parler de Inga? Ministre ya Finance Doudou Fwamba Likunde Libotai a présidé qui week-end et l'équipe dans centre financier à Kinshasa cérémonie ya signature ya accord ya financement entre République démocratique du Congo et Longona Banque mondiale ezali évalué près de 2 milliards de dollars américains. Ba accord oyo ezana cadre ya mise en œuvre ya programme d'action ya gouvernement porté na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango ezali ko traduire ba engagement na kati na yango mingi penza palier 1 oyo ezali kolobe la création ya ba emploi ebele protection ya pouvoir d'achat pe ya ba ménage mingi penza stabilisation ya taux d'échange pe lisusu pilier 5 ezali consacré na renforcement ya efficacité ya ba service public na nzela ya meilleure gouvernance pe ya ba investissement ciblé na ba secteur prioritaire. Ba accord oyo ezali ko concerner mingi 5 projets moko ya makasi kati na yango développement ya Inga 3 250 millions de dollars appui budgétaire ya gouvernance ya transparence pe ya résilience économique 600 millions de dollars résilience contre ba inondation urbaine 200 millions de dollars pe développement ya transport pe connectivité 440,2 millions de dollars américains appui na transformation numérique
400 millions de dollars américains. Na maloba na ye, ministre ya finance Doudou Fwamba Likunde Libotai atalisi pertinence ya différents projets na accent moko particulier oyo ate na concrétisation ya construction ya barrage d'Inga 3 après ba décennie ya attente. Inga ezalaki rêve kasi lelo nation mobimba pe continent elongo na peuple lobby ezalaki mythe kasi lelo ekomi réalité. Boye yango etami en place ndenge tozali kotalisa ezali matérialisation ya grand projet oyo et ko accompagner amélioration ya capital humain na formation ya ba génie congolais bango ba ko travailler na botongi barrage pe na amélioration ya infrastructure de base lokola ba école pe ba hôpitaux pona ngai na talisi ke ezali signal moko ya makasi ya gouvernement envers population ezali programme ya développement kasi ezali programme ya micro projet te ya muke yango eye ko détruire ba vito ya population te ndenge bozali komona. Cette première année vous avez pu constater que malgré les... Nangambo mosusu ministre ya finance Doudou Fwamba Likunde Libotai akumisi appui budgétaire ya Banque mondiale na hauteur ya 600 millions de dollars appui oyo ezali ya liboso na série ya mibale mobimba yango eleki na 500 na 600 millions de dollars pour na ko couronner selon directeur ba opération ya Banque mondiale force matrice ya réforme ya politique budgétaire pe ya économie menée na gouvernement souminois na ba affaire depuis une année ya pamba ndenge Banque mondiale asepeli na yango ezali appui moko ezali kotalisa ambition moko audacieuse ya gouvernement congolais pour na ko lutter contre corruption pe ko améliorer administration judiciaire pe secteur ya énergie yango ezali ko témoigner ba effort oyo esengeli ezala maintenir le socio cadre macroéconomique ezala stable malgré ba défi ndenge ezali kotalisama na ngambu ya directeur ya opération ya Banque mondiale oyo azangaki te kokumisa ba nyonso basalaki mosala po makambo yango ekoma boye. Boye ponanga nazali na esengo mingi penza ko participer na cérémonie oyo ya kosigner ba accord pour na 5 projets moko ya makasi entre République démocratique du Congo na Banque mondiale. Ezali eloko moko na litomba ezali kolakisa force oyo Banque mondiale atalisi elongo na partenariat na République démocratique du Congo. S'engager et l'on a RDC pour réaliser l'objectif il y a développement et il y a prospérité pour la RDC 5 projets où ils allaient enfin 1,9 milliard de dollars américains dont près de 2 milliards de dollars américains yango ekotali sama boene kozangate couper sa message de félicitations na ba équipe nyonso oyo ba participer pe ba idée oyo ba pesa ki pour nyonso eye bana kokoma bongo réalité. Angambo mosusu, ministre ya finance Doudou Fwamba a souligné que 5 projets oyo ezali bongo de nature ya ko consolider action ya gouvernement pe na cadre ya dynamique moko ya ko réformer pe kotonga RDC na attention moko soutenir pe na soutien oyo ekopesama et pa ya population pour na ko améliorer couverture ya territoire national. Boye signature oyo ekonnetra Kibosimba participation ya ministre d'État, ministre ya budget, ministre ya ba ressources hydrauliques pe vice-ministre ya finance pe ya budget. D'experts et ministère sectoriel, paient le sous délégation et Banque mondiale. La construction du barrage. L'Union congolaise, c'est parti cher ya mwana mboka Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, yé a organisé bongo anniversaire ya parti na bango, pe une année na ye na tête ya ministère oyo. Héritier Mapinem Fabrice Lundom. Na occasion ya 3e anniversaire ya parti politique babengi Union congolaise, Ikona Mokuse, ya autorité morale, vice-premier ministre ya économie nationale, professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Bosimba activité moko ya kafu et salemaki week-end eleki na salle paroissiale Saint-Norbert oyo ezwami na commune ya Mongafula et pa wapi ba cadre pe ba militant ya Union congolaise ba utaki bisika na bisika ba cadre nyonso pe ba province bazalaki voire même ya ba structure spécialisée awa na République démocratique du Congo ba konzi ya Ligue de jeunes, Ligue de femmes pe ba cadre ya ndenge na ndenge elongo na ba militant ya UCO bazalaki wana pona ko célébrer 3e anniversaire ya
Union congolaise ezalaki pe occasion pour na bango ko fêter une année ya vice-premier ministre et ministre économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba depuis azwami na kati ya gouvernement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Depuis 2024, balobela ki ba activité nyonso oyo ye asali, ba prouesse oyo ye asali, na ndenge a stabiliser économie ya République démocratique du Congo. Wana ezalaki na secteur to partie 1, balobela ki ba activité liée na exécution ya feuille de route ya 2024. Tomona ki balobela ki lutte contre vie chère, contrôle ya économie, pe rabattement ba prix ba produit ya première nécessité. Balobela ki pe évolution, ba produit ya première nécessité, évaluation ba besoin ba approvisionnement nyonso pe ba concurrence et la protection ya ba droit ya ba consommateur balobela ki formalisation ya économie nationale oyo balobela pe redressement productif parti de balobela ki ba activité mususu oyo vice-premier ministre économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba a réalisé na 2024 bazangi pete kolobela fonctionnement ya administration nyonso wana batalisaki ba prouesse oyo vice-premier ministre économie professeur Dr Daniel Mukoko Samba oyo asali na kati ya gouvernement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka ezali kopesa bana ya iko esengo na ndenge ya kosakana te pamba te bango nyonso bamoni ke bazali valablement représenté na kati ya gouvernement oyo présence ya vice-premier ministre et économie professeur Dr Daniel Mukoko Samba ezali kosala bango plaisir pe fierté na ndenge ya kosakana te bo simba ke milulu oyo elekaki vraiment kitoko et pas wapi d'intervention ya ndenge na ndenge esalemaki. Tobeta mama solo tali maître Pasi Mazowa initiateur ya Asbel o ezana kombo na yebo baka organizaki weekend eleki séminaire idéologique na lycée Tobongisa na commune ya Ngaliema edi mbani bade Asbel, les amis de Maître Pasi Mazowa, oyo ekambamaka epai ya yemoko initiateur na yango, Maître Pasi Mazowa, le tenant du titre, le cerveau d'État, basanganaki weekend eleki na lycée Tobongisa, oyo ezwami na commune ya Ngaliema, ezalaki bongo na cadre ya séminaire ya idéologie, pe koluka ndenge nini ko renforcer ba capacité na bango. Bosimba ke yemoko, le tenant du titre, Maître Pasi Mazowa, le cerveau d'État, azalaki wana pona kopesa mateya epai ba membre nyonso ya Asbel na ye mateya ezalaki wana pona kotalisa bango ndenge nini bakoki ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Beton pe gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba pona oyo etali assainissement ya ville ya Kinshasa pambate bango bazali kondima ke Kinshasa ekobonga. Maître Pasi Mazowa yemoko azalaki wana en tête ba participants bayaki vraiment ebele bautaki bisika na bisika pona koyeba ndenge nini ba ko assainir ville ya Kinshasa kosunga vision ya Daniel Bumba pe ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mateya ezalaki vraiment capté 5 sur 5 ba membre nyonso ya Asbel les amis de Maître Pasi Mazowa ba tondisamaki ne sengo na ndenge ya kosakana te bongo na suka bazwaki ba brevet ya participation na séminaire idéologique oyo na maboko ya yemoko le tenant du titre le cerveau d'État Maître Pasi Mazowa na suka ya nyonso quelques participants batalisaki esengo na bango. En tout cas naza ya kosepela parce que tozi suso un plus na oyo toyeba kité. En tout cas séminaire vraiment toza enrichi vraiment na yango parce que oyo toyoki awa vraiment eso sunga biso pour que lobitan tozo kita na ba base na biso tozanga makambo oyo ya koyebisa bango te. Formation otozui et memeli biso vraiment ebelé. Donc elakisi biso ndenge nini toko fonctionner na ba base na biso et puis ndenge nini toko kamba ba mama ndenge nini fédération ko tambola ndenge nini section ko tambola ndenge nini sous-section ekotambola ndenge nini cellule ekotambola. Yemoko pe Maître Pasi Mazowa initiateur ya Asbel oyo ezana kombo na ye le tenant du titre le cerveau d'État azanga kite koloba na micro ya Info Lingala. Asbel est bandit depuis 2015. Nous sommes là, nous soutenons toujours les institutions. Il y a Mboka Nabiso en commençant par l'institution présidente de la République. Et comme Tozo est vrai peu na Kinshasa, Nde Tolobaki na volé à assainissement, il faut soutenir Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Et Tozo Zelape soutient à Bakonzi, il y a des partenaires pour accompagner Biso.
afin que l'objectif na biso par rapport à voler assainissement ezalate. Le tenant du titre, le cerveau d'État, Maître Passimazoa, ba initiative ya boye et Koba, Osaka Kayomo kona ville ya Kinshasa. Parade moko ya kafu kafu esalemaki na 14e région militaire mokolo ya vendredi 20 juin na stade de Martyr. Bola na explication elongo na Christian Kengebeni. Na parade ya kafu kafu oyo esalemaki mokolo ya vendredi 20 juin 2025 na stadium de Martyr Bosimbake, makambo ya ndenge na ndenge elobamaki lokola agression ya Rwanda epai ya RDC na nzela ba supplétif na ya ba M23 pe ba congolais misusu en perte de vitesse, likambo eteli ba braquage ya ndenge na ndenge oyo ezali kosalema na ville ya Kinshasa pe bongo na bongo. Bosimbake Général Major Kizimu Mbuyu Stassen oyo azali commandant ya 14e région militaire ya ville ya Kinshasa pe commandant ya task force bakiselaka ye les patriotes engagés asangisaki ba troupe na nyonso ezalaki bongo rendez-vous moko très important na stade de Martyr. Tout d'abord ebandaki nanu na likambo etali mabondeli basalaki losambo ya kafu kafu pona kotalisa monene ya nzambe na bavi na bato nyonso pe ndenge azali kobatela République démocratique du Congo. Nassima Ezwaki Maloba, le général-major Kizimu Mbuyu Stassen a rappelé que devise yaba FRDC Oyo Ezali n'est jamais trahir le Congo à Kobaki na kotalisa mission yaba FRDC et longona ya la police Ezali a kobattre la mboka na biteni na yango nyonso ya mibale ko sécuriser population et longona biloko na ye pe ya misato commandant ya 14e région militaire ya ville ya Kinshasa pe commandant ya task force alobaki likambo etali kobatela ba institution nyonso oyo ezali établi alobaki ke esengeli kozala vigilant komiti kate na piège oyo monguna azali kotia pamba te bazali kolinga division po na koluka ndenge nini kokota na nzela ya ba information ya lokuta pe asukisaki na koloba ke esengeli ba FRDC nyonso bazala na bolingo na kati ya armée pe elongo na police nationale congolaise nyonso wana pona kotindika monguna mosika pe kosilisa phénomène malheureux ya ba braquage oyo ezali kosalema mikolo oyo na ville ya Kinshasa. Na micro ya Info Lingala journal ya peuple, le général-major Kizimu Mbuyu Stassen asolola kiboui. Mutu a trahir Congo, malédiction ekolanda ye. Malédiction ekolanda. Mala liboso esalemi na Afrique. Koyoka mokonzi ya mboka akonzi mboka 18 ans après abaluki akomi rebelle. Na mboka oyo batu baversa makila na bango. Ba Patrice Lumumba, ba Laurent Désiré Kabila le père, baversa makila na bango. Batu mususu banyokwami na mboka oyo mpona koluka demokrasi na kimia. Entre autres, Papa Tshisekedi wa Mulumba Etienne. Na bamosusu baboma bango mpona mboka. Me lelo oyo mokonzi akonzi mboka epesi ye nyonso elipale efesa ye apaki bokonzi na ye abaluki akomi munguna ya mboka ezali pasi. Pona koklotire parade oyo défilé ya kafu kafu esalemaki pona kotalisa soutien ya 14e région militaire epai ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali le seul commandant suprême ya ba FRDC. Talifa le système bakekuna na kankabila eza na bana ya ba policier ebele bakoma bakuluna weekend eleki batiaki maboko na bango na ordre ya Major Omer Kadima commandant ya kankabila héritier Mapindemi Igor Tingi ba détail. Boina kati ya kankabila oyo ezwami na commune ya Lemba ezali na ba présumé bana ba policier oyo ba mesana kosala trouble kuna olie ba policier bazala wana pona ko sécuriser population elongo na biloko na bango kasi bana na bango bakoma kosala ba trouble esuka kaka na kante ezali kobimati libanda na boulevard bypass epai wapi tango embouteillage ezali insécurité ezalaka causer epai ya bilenge oyo bozali komona ba responsable ya kankabila weekend eleki
te na bokambemi ya major Omer Kadima batiaki bango maboko badelojaki bango même na bandako ya baparent na bango bisika bango bavivaka mpo na kotalisa bango liboso ya bapanze sango par rapport ya misala mabe oyo bango bazali kosala bazali vraiment bakuluna na kati ya camp basalaka mobulu kuna babimaka ti libanda na komini ya Lemba pe Matete mpo na kobotola koviole pe koyiba biloko ya population na tina wana moko ya baresponsable ya Camp Kabila apesi baexplication na micro ya Info Lingala. Ce sont nos propres enfants. Maman to papa oyo azali kologe kuluna na kati ya ndako na ye na kati ya camp eke aye kodenonse ye te devant les chefs soki tozwi ye na ye na bapara na ye bakozala libanda oyo interpellation. Alors bana ya camp bapara baka bazwa conscience parce que les chefs azolala te. Alors biso musala na biso ezali kokanga kotinda soki bakotika kuna biso toyebi te mais biso tosaki musala na biso. Ezali boye major Omer Kadima bosala makasi elongo na baelema na yo na camp ba civique bakoki kovanda te bango nyonso bazalaka déloger nzinga ya camp esengeli ezala bisika oyo population azali kopema na sécurité moko ya makasi olie population akoma kobanga nzinga ya camp epai wapi ba policier bazali boko bakaka na kosala opération oyo enfin que ba civique nyonso bazala déloger Camp Kabila ezali esika bakuluna bakoki kovanda te. Elenge moko akufaki na butu ya dimanche 22 juin na piscine na espace moko babengi Dubai na plaza na commune ya Ntsele. Reportage Igor Ntingi pemi Joma Basi. Boy, mutu akufaki na piscine awate. Eza boy, batu bayaki kanenge bayaka ba client. Baye bakoti na site. Biso ndenge toza boye awa ezalaka photographie. Batu baye ba se photographier parce que toza na restaurant, toza na activité awa esalemaka. Eza juste batu bayaka bazwi ba photographie, quand ndenge eza boye Dubai, zelo tout ça baye bakangi ba photo et puis après avoir kokanga ba photo ba tie na ba réseaux, ba poster na ba réseaux sociaux. Mais normalement to pesa déjà 3 d'entrée à la 10 000 francs. Mutu nyonso akotaka to permettra mutu akota na mwa biloko na ya kolia. Koti a evandi na ye pona kokanga ba photo, kosala ba nini ba photo, ba vidéo, tout ça. S'il vous plaît, on propose la preuve. L'événement Oyo et Sali Passi, comme on a vendu Oyo, il y a plus de 20 personnes dans la piscine. On a bien alias Dubaï. Mais tu as vu que c'est Belle Vallée. La Belle Vallée, on a bien Dubaï. Piscine, il y a des conditions non équitables. Piscine, on a des conditions mon côté bakoki kosokola. Moto akoti na kati ase noyer, abandi kosakana, c'est place moto akufi. Bakamati ebembe baye kosundolango na hôpital ya Mamasere ya Immaculée Conception. Alors nous sommes descendus sur place pour interpeller les suspects, pour interpeller moto bazalaki na ye, dozina gérant. Sur instruction procureur de la République près du parquet du grande instance de Kinko de Ansele. Dozi bango lobby lundi bazokota vers parquet. Dozi que officier ministère public aye ba ko départager bango. Tikala kaka na commune ya Ntsele pona kosende bino ke bilenge mibali moko bakimisaka bana bato ya basi bandako. Capitaine Sele ya Susiete Ngama bana Ntsele atiaki bango maboko. Reportage. Bilenge oyo bozali komona bakangami na Susiete Ngama bana plaza na commune ya Ntsele na commandement ya Capitaine Sele Kamango bango basekestraki bilenge basi ya batu na ndako na bango baparent na bango baye bakate na butu bilenge oyo babimaka pona kokende kolala na bandako ya mibali oyo bozali komona kasi 99 jours okoki koyiba 100e jour bakotia maboko boyoka mama ya ba victime ndenge azali ko expliquer bango pe mibale bakimisa ndako ebongo lelo toyebi ndenge nini tokomi na 0 heure ndeko na bango asalaka mapa ayepo bape moko aza na 17 ans wana mosusu aza na 19 ans. Kasi bilenge oyo na ngambu na bango balobi balalaka kuna te kasi bakendaka nde ezali batu oyo bavivaka na bango. Naza boye nga uta musana ye 19 heure konda weza ve na ye na kuna nalalaka Capitaine Sele Kamango oyo azali kokamba Susiete Ngama bana plaza na commune ya Ntsele yepe apesa ki explication na micro ya Info Lingala. Komona bilenge basi oyo na bilenge mibali ba boya toli.
bana bakimi ndako bakei komi se réfugié komi kosa libala ya makasi on dirait bato moko bazanga betula donc bakei komi kosa na bango na libala na makasi famille bazoluka mama oyo na bapropre fort na ye ake kodécouvrir bisika oyo bana oyo bakendaka kolala nde totie bango maboko toyebi te tozosambisa bango bakita na qui de droit profit que officier ministère public donc les bongo na couloir ya religion pour la samedi que 5e église du Christ scientiste ya Kalamu Baza organisé conférence publique sur la science chrétienne na thème vous connaîtrez la vérité vous affranchira école Kanana ngonga 17h na ngonga 18h30 na Digital Congo mokolo ya le 27 juin bolanda reportage o elongo na Nadine Sona. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Angola, bana mokili mobimba boyo kelanga likambo oyo 5e église du Christ scientiste Kalamu bazali kobongisa mobange na conférence biblique na oyo etali science chrétienne oepai wapi mama na likambo nango ezali vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bosimba date oyo malamu conférence oyo kosalema vendredi 27 juin 2025 de 17h à 18h30 na Digital Congo. Rendez-vous monene oyo ezali ya kozanga te pamba te boko approfondir connaissance na bino na oyo etali science chrétienne et pas wapi orateur ezali les praticiens professeurs pe membre ya conseil ya conférence ya science chrétienne na Boston Massachusetts ezali bongo Tiabwi la Mayal Yende ako expliquer ki toko occasion ya conférence oyo na oyo etali science chrétienne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yangonde ezali mobange na thème. Occasion oyo ezali ya kozanga teo. Bokanga date oyo malamu. Bozwa carnet na biki boko mango kitoko. Vendredi 27 juin 2025 na 17h kino 18h30 na Digital Congo. Kuna nde bokolanda mate ya kitoko na oyo etali bongo science chrétienne. En tout cas, bokozala édifié na nzela ya orateur monene ezali bongo les praticiens Tiabwi la Mayal. Kaka na masolo etali religion bakena centre évangélique Parole éternelle la mokambemi ya révérend pasteur Kalika Senga baza ko bongisa convention na bango babengi joint la main de compassion et soko salima na siège église na bango zamingi peza na avenue Kisangani kuna na commune ya Bandalungwa arrêt pharmacie Nadine Sona ba détail. Grande et d'un accès efficace nde ezali mobange na thème ya 23e édition ya convention monene oyo babengi joint la main de compassion oyo ezalaka organisé chaque année na centre évangélique la parole éternelle oyo ekambamaka et pana yemoko le révérend pasteur Kalika Senda nde ya 2025 oyo bafungolaki yango mardi le 17 juin pe baklotiraki yango mardi le 24 juin oyo ezalaki kosalema na ngonga ya 16h30 kino 19h30 kuna na siège ya centre évangélique la parole éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na Bandalo ndebo sengeli koyebake à travers convention oyo centre évangélique parole éternelle balengeli lisusu mobange na campagne d'évangélisation oyo bakofungola yango mercredi 25 juin pe clôture nango ekosalema vendredi 27 juin kuna na stade Vélodrome na ngonga ya 16h bana na nzambe boya ebele na campagne d'évangélisation oyo epai wapi basali na nzambe ya nguya bako défilé pona kote ya liloba na bomoi tomoni bongo pasteur Bernard Fwamba ya Lubumbashi tomoni pe pasteur Gilan Lunkunku tozana apôtre Roland Dalo pe oti ya milulu ezali ye moko révérend pasteur Kalika Senda bana na nzambe boya ebele na joint de compassion oyo po ba prière ya kafu ezali kosalema pamba te toyebi biso nyonso que la prière change le cours de l'histoire tata mama elenge mwasi yo moto vandi na lukunga na funa na changu
pena mo amba boya kosangana elongo na bana nyonso la borne bandalungwa kosambela nzambe po azali kosala na ndenge ya kosakana te ngana kozala ebongo yo kozanga te o. Poto walonga pona bala la bino za potiva pepe bokolo ko mela yango pisaka santé ya kitoko na énergie. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Wakusa. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Bozaki bele pona kolanda foni ngala journal pour la proposition de super qui na ngopsa merci Negor Ntingi Matomi nazaki na sima caméra concours rédactionnel ya Nadine Assona Muyala Mijo Mabasi Marie-Josée pe grâce Poba Luzolo héritier mapindemi ya superviseur qui journal au montage sima ke pa Christian Kagebeni ngala minute option rendez-vous Mikolo Zali ko ya au revoir.